tina na yawa, je sais bien que non, émission où peut-être il y a une solution. Yakanaka. Dieu m'a fait grâce, d'habitude, dès que moi sinanga, téléphone n'est pas sympathique. Il y a un peu de sympathie pour nous avoir confiance. Il n'y a pas de confiance. Vas-y. C'était un certain dimanche. La bande qui a bimé hier, vous avez été au l'église, vous avez non. Non, coco église, t'es au dimanche prochain. Quand il y a mon qui a encore code na yépé, na yébi na ngam. Salut bébé. Oh. Nathalie téléphone Nathalie moi aussi. À mon roi, nazomo nati. Non, papa, calmez-moi mon pied, hein. Madame, pas juste là. Solo, mon poisson, mon solo, là. Ce que ça can a kanda boto solo, c'est un monde fait. Yo lobi nangala pega. Je te donne du respect, faut me respecter aussi. S'il vous plaît. Au moins, il va. na ba caméra boye eza nini ponga boye bisina ke boza na nini na police na personne bon mama omoni eza pia mutu abo salo eza pia mutu boza ko exposer na ba caméra boye nini na bongo chi joli zemo yozana eza yo eza demia nani mama ya il a bébé Dani ndogo nyako action na hii ya mpe ya tilaga. Ayi show okata kamera tusu. OK. Ye akusala yo piège ni mozolo da soki ni na cyber piège. Mais azana raison face à le piège parce que le fils à ça moi si. Mari au corrompre et au travailler mon gars mais na parce que basi hata kama wewe tena zabu c'est facile au manipuler les bossons là haut raté boloko à chaque fois tambolaka azoba et nous avocat kati ya zamba kwa mais la surprise mais il doit que au maïs là quand percher non c'est les premières actions faiblesse qui voilà momo d'ailleurs permettre ça là oui c'est vache dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place sur bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunion sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, toujours construit pour na bana na baza na place ko lala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na l'église, toujours tonga a cadre moko pour na bango, pour bango pasa luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon ezali malbola mo abandé pour ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo totongi la banane sika nzamba kozanga te pour la génération future parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma beaucoup tout continuer être tout bandit et que les rapides nzamba kozanga te pour pambola. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen.
presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr. Qui aime payer plus cher? Personne. Bozali ebele bokolanda biso un peu partout dans le monde wana na pesi babokulaka nyonso tu ya bikolo nyonso tu balosako bisika ezwami bino pourquoi pas napesi mbote na nga na bilenge et puis na bamama na bapapa en tout cas na bana pourquoi pas na bafani nyonso tu ya Bravo Jésus pourquoi pas bafani nyonso tu baamoureux na baamoureuses ya chez biso télévision ya maman Wichi en tout cas je vous aime bien na linga bino mingi nzambe nanga vraiment apambola bino tolobaka émission ndeko ekokani na yo ekokani na ngai ekokani na biso nyonso tu abonnez partager, aimer la vidéo et kozala malamu mingi. Merci beaucoup. Na bandeko nyonso to bazozwaka souci wana tout le temps ya ko landela penda la lettre makambu maso ekolekana na kati ya chez biso télévision na Bravo Jésus. Pourquoi pas membre soutien Bravo Jésus nazobenga bino ebele boya bokoma bosadere parce que nous avons besoin tant de dossiers, tant de situations à régler. Il y a qu'au regret na kati ya émission, na kati ya chaîne na biso, makambo eze belé hein, eze belé vraiment otokoki ko bongisa ko régler ngo awa vraiment en tout cas na lisungi na bino ekozala vraiment malamu mingi nzambe nanga ozanga te ko pambola bino en tout cas na pesi mbote na ngai na Elias Sinanduku pourquoi pas à mon solo le certifié tant bozomona bason kitoko ba image ya kitoko boye derrière ça il y a de grands messieurs on va zo la biso musala kitoko merci à papa Chic Mukadi pourquoi pas à Maman Lydie Moukadi, là je vois ma sœur bien-aimée Fatima Zota, pourquoi pas à Sidonie, maman Sidonie Kalenga depuis Lubumbashi, Nabande Konosa Lubumbashi, pourquoi pas à l'homme de Dieu Thomas Fabien, que je dis encore bon rétablissement, en tout cas, Azaki malade, merci, que ça va. Nzamba Pambolayo, merci Nabande Konyo surtout. Au bazar un peu partout dans le monde et que vous allez vraiment malam mingi vous avez besoin de soutenir les vieillards orphelins total émission oyo ndekoye ba ke Christ azoya zonga azali azoya oui eza lolenge tolobaka mais nga na lobaka Christ azali boswanda kuno na sima mpandi bisika no sokotambola Christ aza yeba koyeba kosala malamu kotambola na kati ya justice kozala intègre kozala na via sanctification kozala na via périté et kozala malamu mingi mais soki ozana oka na nzela ya masumu yeba ke liwa pe yango wana eyakaka pembeni après kufa no okende wapi lobi ndeko milengela ngonga yango voilà merci beaucoup je suis passé là naza na ndeko nanga na plateau tokomeka kosola na ye po arelate biso quand même likambo oyo ayeli biso na kati ya émission. J'ai dit bonjour, soyez le bienvenu. Oui, merci beaucoup. Vous allez bien, papa? Ouais, très bien. Dieu nous fait grâce toujours. Ah, Dieu fait grâce. Ah, oui, oui. Okay. Très bien. Moi, j'aime ça. Dieu fait grâce. Ouais. Parce que nyonso toza, c'est la grâce de Dieu. Ah, ce qui était mystique, malgré toutes les circonstances, nous beaucoup connaissons toujours. Nous beaucoup connaissons. Ok. Moi, j'aime quelqu'un qui reconnaît Dieu. J'aime ça. Ça me fait dire bien. Papa, va bien on a combien? Ouais, merci pour la question. Comment on a isa Kerlin Ndaki? Kerlin Ndaki. Comment on passe? Il y a biso biso ta Équateur to ko benga ba comment mzute. Yes. O mona kana ko bengo Kerlin o. Na on dit makaka bon sani. Ah vraiment. Mais c'est Kerlin. Oui, oui. OK. Marié?
Non, je suis célibataire. Oh. Bientôt, là, si Dieu nous prête vie, dans quelques poussières de mois, on a déjà marié. Vous êtes célibataire. Ah oui. Mais dans quelques temps. Ndenge nazobongama nde nzambe akoloyante kala mingi te na obala nanga. Bozala mwasi na ndako to aza pa na bango. D'habitude ayaka na ye po epa na bango déjà napesi mwa biloko ebele etikali kaka mwa biloko ya mike mike po to finaliser makambo nyonso tu ayaka kolala akozonga na ye peso ayele mosu 1 mois 2 mois baoloba mpe eloko te akozonga na ye. Yaka ne mpe devant asali ba 1 mois 2 mois. Oui. C'est que bozalaka ndako. Mutu déjà akosala ba 1 mois 2 mois. Eza na sens à dire nde mpe tokoloba mais avanda vraiment nano te. Boza nanu officiellement te marié. Oui, oui. Mais bovandaka na bino ba 2 mois 3 mois ça na epe wana. Donc na benga en fornication, na benga en unité. Loko ça processus en mariage et en fornication te mais loko si ça peut à la mienne hein. C'est pas bon comme ça. Prendre moi ça moi na bateau si sinon makambote ovandi c'est pas na yo. Surtout Bible zo pekisa. Bible est pekisa. Voilà. Au salon, papa. Ouais, quand natangi la classe mebele, Zamba Sunginga, je suis licencié en économie. Oh. Mais via kota la conjoncture ya mboka, ba misala ngope koma passe koma kaka fo bana ya. Osoka longo fo oyaya. Pour le moment, j'avais pas de choix. Tellement je suis né aussi d'une famille de 7 personnes, 3 garçons, 4 filles. Moi, je suis le nœud de la famille. Le nœud de la famille. L'aîné de la famille. Maman en vie, papa, il est déjà décédé. Ça fait déjà 3 ans. Ça fait combien de temps? 3 ans. Ah, personne. Ouais, merci vraiment. Ndena Kindaki, qu'on s'inclinait, le chauffeur. Oh là là, un licencié comme ça à l'économie devient un chauffeur. Oh, la RD Congo. Eza Moussala. Il n'y a pas de ce métier. Eza Moussala. En tout cas, na pesi ba chauffeur nyo so wala na bisumbote. Eza Moussala moko kitoko. Merci. Je dis ça pas parce que pour ko ignorer non. Je dis pourquoi parce que tu mérites quand même avoir une poste dans une société. Et il a battu au sali musala mo boye au tangi classe plutôt au sali économie pour que lobby aux la chauffeur té au sala qui pour lobby aux la cadre dans la société. Si. C'est ce que j'ai dit oh mon pays. Zamba Pambola Congo. Mais j'ose croire que non, Zamba Osuma. Tu es encore trop jeune, il y a encore de l'avenir. Espérons na Congo lobby est à meilleur. Mais ngai etungisana ngate parce que na mbongo ya chauffeur wana ezo nourrir. Ok. Botananga maman bandi kopele msuma quelque chose. Na otinda yango pe nazo bonga mapona honorer pe mwasi. Honorer mwasi na yo. Ok, ça musala kitoko. Lelo so kutani na patron bien. A futo salaire mo pe eza nango eza vraiment bien. C'est ça en fait. Bon, c'était juste l'ambiance de mon émission. Moi j'aime comme ça, côté moi invité nangai à l'aise. Pourquoi? Parce que n'ingate to kota mbalamoka na be faire ma camp parce que il y a des émotions, il y a des choses qui fait très mal. Je sais que likamboyeli na ebi yango penza moi mozindo te mais j'aimerais quand même qu'on parle comme ça pour que vous allez quand même en l'aise. Et voilà. Non, avant tout solo là, topé sans dire mais merci d'abord. Non, aux chrétiens, non? Oui, je suis chrétien. Ok, tout prier. Éternel Père des races, le Dieu d'Israël et Dieu tout-puissant, tout ce qui moment où on a salé beaucoup na yo, Nzambe tata, pambola bandeko bakotala biso, pambola mboka Congo, pe pambola bandeko biso bazana katia est le boko nous quitter ça là. Nous voulons la paix, Seigneur Jésus-Christ, que ton amour règne dans la République démocratique du Congo. Amen. Amen. Ok, papa nazo kayo. Voilà. Premièrement, dès dans le bac qui n'a pas sa kanzambe merci. Ou a payé une opportunité et on peut mal sous pour souhaiter n'anga meza qui n'a ya marqué tout le bande ko benga mais ba coordonner n'ingi bande ko orienter nga vraiment et bande qui ko troubler nga. De deux, je vous remercie encore ndeti boyambinga par rapport à plainte n'anga ndengi na meka kipe o yebisabi. Du coup eloko ngamba na ye awa. En tout cas, ça fait vraiment mal. Les autres dérangenga vraiment mais nayebi na landrabino trop. Les première chaîne où natala surtout na YouTube. So na vandi l'émission maté ya babiloko na landra et édifianga makasi. Pe zongi sakanga vraiment na droiture enfin que vinanga lobby je crois
un jour nzambe osala. Mais le mal c'est quoi? En tout cas, Oh là là, moi déjà quand quelqu'un t'a bandit déjà boyé, ça me fait mal. Hein? je sais bien que non, ça va y aller. Ok. Dieu m'a fait grâce toujours. Ça va y aller. Tina Yawa, c'est pas donné à tout le monde, premièrement. J'espère au commencement, on a bandé qu'on a bien que non, on a fiancé. Bientôt là, si Dieu le veut, processus sinon surtout Sili directement comme appelé marié. Dans ce qui nous salam moko na ndeko moko mais na ko bengi boss parce que biso na plus de 143 to benga ka ba boss ata muta kabelo 10 francs 20 francs ah boss nga Patron. Ouais, un patron voix ma c'est ça. Dena kente ko ka musala ipana yi bakinga ipe na motema mobimba lokola mwana musala na et nazwaki mpe moi temps ya kotravaille pane lokwa chauffeur nakumbaka ye mwasi na ye également voire même soki mpe bango mibale baza empêché nga nakokende nazwi babiloko na ye nango vraiment on marchait vraiment dans le bon kobana mosala nde nasali plus au moins ça fait 2 ans hein. On a 2 ans. 2 ans déjà Avec ton boss. avec mon boss on vit vraiment très bien désolé Kamataki mais ce qui m'étonne c'est qui ça me fait vraiment mal. Aux autres blinga vraiment, je n'arrive pas à comprendre et je n'arrive pas. Comment je peux dire, maman, ngane na zaboi, likamba bolingo na samba j'étais, kana blagati, ça nous la nyonso toko ça. Mais na oui tali bolingo, na telemisa maba minduki nanga, je suis 5 boma. Capable de tuer? Je suis capable. Oh, tu me fais peur. Na boma nante. Etika pe okomela ngati me na komoni komokuma. Mais il y a une émission bien. Je sais bien que non. Émission où peut-être il peut pas solution. Il y a Kanaka. Maman, on a 2 ans de sali dans mon salon. Là, tout comme il y a 2 sombres. Et qu'on a problème en santé dérangée dans ma classe. Il y a décembre 2023. 23. Ok. Santé dérangée, vers les 15. Naïb c'est patron n'a tellement pas pour toi. Non, santé zo dérangée, je mets ça comme si les hémorroïdes pour trop à vendre dans la volant, kitty. Ah bah c'est poussou na ba voyage trop, ça me dérange surtout dans zapé jeune. Ndia comprendre qui n'a pas habité tellement to zapé mkola ba feti, luka moyen au kende pour se faire soigner. Et à partir de janvier, ce que moni que non santé ça va quand même. Oki ko sani ko ya ko répondre boulot na yo. Ndia pesa ki ngapé, moi quelque chose ya ko kende. Qui a consulté le docteur, même si non, ils ont hémorroïdes internes. Interne. Hémorroïdes internes. Ouais. Oh là là. Dérangeant vraiment. Oh, ça te range. Et surtout, bah, si ça vraiment na temps. Repos. Bah, 2 ou 3 mois, na panda, na bougé. Allez-y comprendre. Et puis, na qui n'explique pas moi si naka. Tout ça qui n'a pas sauté de bon. Mais là, autant là que mbongo pas 3 pesa kinga. Et comme on kende peine aussi là. Et j'avais pas les choix, na zape na mutute na okekoli la maman salakati. Na benga bandeko peta la kaka plus de 143. Et na bisaki madame nanga bino, si y a moyen. Kende pas patron, mais qui peut ko soumettre na état autocommune déjà. On est déjà en janvier 2014 et 2024. 24. Voilà. Kende yebisaye oyo kana ndenga si y a moyen, OK pour offrir moi quelque chose ndenge kamote beke. Madame pe ayokaki abongami un certain matin. OK. Des basolola qui après l'air aïe kozonga et puis ça oui dans le bon vraiment après ça qui capé de te continuer na biso ambiance Dieu m'a fait grâce d'habitude ndé tozarna moi sinanga téléphone nga simbati yanga pe simbati pour na zanga confiance na yé pas na confiance nanga vas-y y a la confiance nanga pe na confiance et nga pe na raso na bimi nanga na bimara plutôt 4 heures bimi na ki nanga musala kozonga peut-être 22h 23h cassé. Na oyaka na sokoli peut-être na lié na lali. Je m'en fiche de ça. Demain matin, kaka bongo. L'air ayaki pe ko zonga. Tu vas na biso peut continuer ambiance. Après début février. Subitement santé pe ils ont dit nango moi kimi. Ah. Comme pe moi physique ya miki malgré tout. C'était un certain dimanche.
Na bandaki, na bimete yebu, na te tokende église, wenga bino. Na okoko église te toki, ata dimanche prochain. Toko kende biso. Ah, ça me dérange pas, non, kenga bien. Kobo sa te kuboa kanga moi dédicace, c'est pas une. Oh, non, c'est na ça là, déjà. De retour à l'ambipe ambiance. Toko mi vers 21h, le même dimanche. Yé pa ya bonga bien, d'habitude to simba na to prier to sisi. Ah, to ki olanga bité yo kende nonga na bana concentrer nanga Bible. Ava nanga Bible kana chambre. Zotanga nanga Bible pour qui téléphone yi sonner. Ndeti pe na ça aussi téléphone. Habite moka. Concentré et sonner sur la deuxième. Ce qu'on a zotala déranger. Si tu peux appeler moi sinanga, ça ne dérange pas. OK, na suite téléphone. Quand on a monnaie qui encore code na yépé, na yébi nanga. Petit code na sali bébé. Oh. Nathalie téléphone Nathalie moi aussi. Na mon roi na zomo na ti. Na continuer ti na si quand vous allez boy na bo. Nathalie ngabino. Na kita sous comme ka ba voice. Ah. Parce que au lieu na déranger yé, na zui téléphone, na fongoli porte na biso chambre. Na bimi na salon. Na bandi koyoka. Au numéro ezaki nkoni. Photo pe na profil ezalaki te. Mais na bandi koyoka ba voice. Oh non, boy na boye, oh nga nazo yebisa yo, ozo lingo osala te pourquoi? Tu le sais bien que non ngai naza prêté ya kobota, zemi déjà un mois skozo zela nini, il faut ka kolongo. Oh. Tandis que ngamo personnellement, je le sais très bien, en âme et conscience, Dieu est témoin. Moi si nanga mais pas na bon ba éviter pas na bisope ba éviter mais na ozela kaka na sala rapidement pour na sani na ke kobima so le na yoki message ya bongo na mituni kati nanga zemi onga na zoye bezenga. Oh, tu savais que Aza Zem? Oui, je savais. Ok. Zemi yo ngai yo na zoyoka na téléphone eza yanga oto ekomi ya mutu mususu na kiti na bandi koyoka bako. Oh non, soko boyi na sundoleli yango boyi na boyi sache le bien que non oboyi yanga pona nini bo. Ah. Mama, et comme ko troublenga. Ça va. Na kiti. Na suka na yango na yeko yoka voice ya suka. Oye zangisa kinga kimia makasi na butuana. Na yoki na suka ndenge jeune garçon wana, je ne savais même pas. Eko babi yoka ni sini ato boy kolonga zemi nanga yeba bien que non ngande mutu na chef. Ngani mafuta mobali no na otika boss. Il faut olongola na kopeso nyonso mama na boaka téléphone na si. Oh. Na komi ko trembler. Na ebite so na sa nini na boaka téléphone na ke na chambre na sa ti na yoki kana kati nanga. Ça na maîtrise. Na zuka téléphone. Na koti na chambre na zui 30 minutes ya otala mwasi ka ndinga lali. Ma monsieur kiti. E kitanga na otala. Na ndeko ndima teka yeni mutoko kusaka. Ye mutoko saba makambo boy. Na zuka téléphone akangi. Tout là. Na tongo pas la moukia salati. Ouais, problème ça je vais pas manger. J'ai pas vraiment envie de manger. Ah ça va. Na lamba nga bilamba wiza posa mutema. Ti na obana na komko mituna na sani. Inde wapi. Explique eti nga bino na lukate lo mona se distraire. Nde na ekota kana chaîne. Bino. Koti na yokote mission mona nde kolanda. Papa na yoki et puis singa maîtrise moko boy na comprenez. Gabi du coup on a qui non. On a benga boste. Non benga moi c'était pas attention na tunai. Oh wanga. Attention na ki na justice. Oh wanga. Mais na ki non mission. Na yoka même au boy bisanga. Après pas gens c'est comme ça. Ponga moko na perte na boy na kufa na tika mokili oyo pone loko mo izani te. Ndomoni na bengaki opesa nga calendrier na adresse yango bona. Madame, je souffre. Et na sabo estomac de bandi. Estomac de bandi. Na poso perdre vie na ngati. Et le patron question. Na ebité. So na moni na ko boma ye. Na ko bomi na fina. Seigneur. Mais il y a des choses, hein. Tennis à Mikolo, c'est compliqué, hein. Les femmes, compliquées. Les hommes, compliqués. C'est pas... Nani faut sa confiance.
Nayebi so te. na sali joli. Joli na sali. Ah, Seigneur. Papa, comme on est ma classe. Non, ko kapena obenga on pe malamu. Na bengo ka tande ka papa. O biso ba mongo to na problème esprit. Aussi suspecte moi sinon dans des choses pareilles. Même pas. Même pas. Non, il va te l'on écouter. Ça rappelle ma camarade. Camarade, il n'est pas. Nga muninga malamu na ye ntango nyonso tu tosamba je biso mibale me nayebi te bolima bakoteli euti wapi natika na okonsede oyo nyonso talobaka na moke oyo nazwaka soki papa tokobeta tour na piscine je le fais nabombila eloko te. Les femmes sont méchantes. Très compliqué. Si tu le cherches ici, il y a Kebo. Tu le cherches là, à Ké par derrière. Tu viens derrière, elle passe devant. Nous, les femmes, très compliqué. Je manque de mots. Hein. Aujourd'hui, là, vraiment, je manque de mots. Je manque de mots. Pourquoi? Parce que, on a une belle mission. Les hommes, les femmes, l'infidélité, les femmes compliquées, je ne sais pas. Sikoyo, tant que tu as une conversation, et tout, na futa kombo et tout. Tu avais quand même, oui, qui voice. Est-ce que c'était le même numéro que Yango Ozala? Est-ce que tu as eu le temps de vérifier aussi les numéros? Maman, je vérifie. Ok. Au boss nanga en a 2 numéros. Moko eza service. Moko na mususu eza nani moi sinenda kwa yebi. Ou apesa rabat. Mais ouais service. Eza uniquement kwa bata misala na privé. Ok. Là na zui numéro wana na beti na oyanga textuel. Et bimi au numéro wana pe na pesa muté. Ponga na yebi. Ça un peu logique. Pe street. Eza yi. Eza boss nanga Rachidi. Naïbi voix naïe très bien abandé ko douter mais là naïe ko zappé confirmation il y a voice Sasuka je de preuve. Est-ce que ta femme te reproche à quelque chose pour à comme un niveau infidélité bon? Je sais pas. Na zappé mon sang tout est quand même. Mais d'habitude je sais pas na ko ça qualité. Maman je te dis franchement la vérité. So na ko sinde na obima mutu ke tutanga. Na ko ça moi sinangate. Je le dis souvent. Le tout pour moi. Elle est la meilleure. Est-ce que l'argent, tu le libères? Très facile. Parce que c'est ce que les femmes aiment aussi. Hein. Au lit aussi, ça va. Excusez-moi d'entrer là. Tony. Je fais tout. Mais n'habitez. La tendresse, la compréhension. Maman, moi je suis doux. Hein. Je suis doux. Okay. Très tendre. Comme tu me le vois. N'habitez, non, quoi ça. Naza vraiment, Nalukaka surtout toujours à la très à l'aise. Je le fais. Mais non, il est batté. Nazo y batté, na mutu. Ah, voilà, on va quand même redécouvrir qu'est-ce qui se passe réellement. Ce qui papa lobby qui a satisfait à un moment, tout. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Oh, eza bien été. Soit eza spirituel parce que si sur le plan physique mukazo c'est mon qui a bien à moi snae moi ça que libanda bon c'est que spirituellement la femme est réclamée. Papa sikoyo pona yo to sandeni to sungo de quel côté? En fait nana posé bisanga vérité. Ah, la vérité blesse mais ça sauve. Ça sauve. C'est biblique. Pour soi boy ko yebisanga. Soit sengito koma la justice, je le ferai. Ah, non, il faut pas aller quand je suis prêt à le faire. Surtout na onga dans la famille na bomba yebi. Et tikalika elo moins muke. Ya mukie poto finaliser. Mais tala le kwa ndenge bakolo baloba masuwa izinda ka na libongo. Yango wana ngai nde masuwa na ngida sinda na libongo. C'est ça. Oh là là.
sikoyo so oyebi vérité wana wana toyeba aussi toyeba. D'accord, merci beaucoup. Tozwa pause. Tozwa mwa pause. Na kati ya pause na biso toprofite mpe na pub na biso ezolekana. Et puis on doit se retrouver wana papa topemi moke hein. En attendant totala ba invité na biso toza na bango besoin na plateau. Soki basi bakomi wana tokoya supo tosola. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai, nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ya kolala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon ezali malamo abandé kosa pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continuer œuvre tout bandit, et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Comme le pangu et kozala malamu mingi natalo moken. Tozoteka ba terrain na sele bambu. Ozo benga biso ebele maman weti ba terrain eza côté nini. Mais ngala na posa bosomba. Ozo information au tiango au cœur. Osombi lelo osomba lopango no na talo moke lobi e okomelo mbongo ebele tokanisa kitambo tokanisa banda ezala ndenge nini tokanisa bible ezala ndenge nini tala lelo osele yango wana etondi koma pour lopango somba lopango na yo obenga na plus 243 81 00 7303 et kozala malamu mingi bo soutenir ba vieillard bo soutenir ba veuve bo soutenir ba orphelin. Merci beaucoup na bande konyo surtout bazo soutenir papa Paul yo pozaki na likanisi ya kosunga papa feu aveugle awa pas kota scanner, n'hésitez pas en tout cas pour na kobleka na opération et osenga biso beaucoup d'argent pour basala ye opération. C'est-à-dire que na mutemo malamu sunga et kozala malamu. Papa nangai. Supposons que madame Aya alobi que zemeza yo. Eza ngo ya nini te. Ya patron na hote basa ki oka ba je po ba ye ba peut-être ya mususu. On lo bani. Au moins te comme moi sur l'émission pour rien au sambousier. Pour perdre peu mon salaire. Oh, maman, oui. Et vous appelez le Koutati. Et quoi s'appelle le Koutati? Naba etongasa. Nazo bate. Nazo intellectuel. C'est que banquette tonga na sali. Je sais bien que non, c'est vrai. Donc le même numéro ils ont envoyé. Kaka yango c'est pas on a solo na boss. Premièrement, il envoie des sollicitations. De deux, téléphone au bandana sur pas madame. Elle ne sait pas. Elle a téléphone et une semaine, elle ne sait pas. Oh, téléphone à madame. Il y a madame. Il y a des choses. Hein? D'accord. Ceux qui invitent l'ami balé à commis à côté. Si vous bloquez au téléphone, mais besoin de téléphone en dehors. Et toi, Lucas, benga na pumbia. Pourquoi va prévenir? Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Achidi. Bonjour. Yo,
Eh, c'est là. Eh, arrête. Arrête. Kerlen. Eh, Ah, on est bureau à la police. attends, n'importe quoi. Tu sur moi. Oui. Toi, tu cries sur Pour moi. bandalelo na bandi koloba. Eh, Madame, s'il vous plaît. t'as criminel oyo. Tina sur la nayo. Où est-ce qu'on va? N'est-ce pas dans OPJ? Eh, Nzambi. Ouais. Na vie mbangu pour que na Ah, my God. Maman, s'il vous plaît. Papa, S'il vous plaît. prenez place. Non, non. Au moins qu'on a yebaka. Na S'il vous vie plaît. na koka ko s'embrasser na muto modèle le boyo boy. Fallait pas que j'accepte. N'importe Maman. quoi. Moi, je suis au boss de Nyambale. Tina Zoya, na bika qui na zona bureau à la police. Pour que na gérer ma mutu konanga, c'est pour me mettre des micros. Or, c'est pour votre émission, vos sentiments que vous Quel sentiment? Vous savez. Quel sentiment? Faites attention. Tu me connais pas, faites attention. Il faut pas m'indexer. Papa, s'il vous plaît. Maman. Papa, Maman. je vous en Je prie. suis déjà énervé. Wane abusoba. Je suis déjà énervé. Et abuso au monde le sali. Je vous Au en monde prie, le sali. s'il vous plaît. Au monde le. Tu m'as Je vous dit en prie. Comment na na yote. S'il À vous plaît, dater papa. d'aujourd'hui, moi avec Mon toi c'est frère, s'il fini. vous plaît. C'est fini, je te dis. Mon Et frère, dans ton s'il livre vous de justice, plaît. je te prends. Papa, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut N'importe te quoi. calmer, moi, Madame. Mouké? Non, maman, Papa, calmez-moi, Mouké, hein. madame, pas jusque Ma là. solo mo poso ngo solo la soki osaka na kanda boto sola nde C'est un monde de yo lobi na ngala Les benga années pas dans le on m'a pas Kerlen. na Non, 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 ta voix. Ouais, je m'en fous. Non, non, ta voix. Non, non, ta voix. Je m'en plaît. papa nanga s'il vous plaît. Maman, Papa. s'il vous plaît. Avec beaucoup de respect que je vous dois. Naboyi, na sa crédibilité dans la pensée. Crédibilité. Papa, est-ce qu'on comprend na moi? Non, 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 non. Crédibilité. Maman, Te fanda, jamais je te pardon, na respecte. bondeli yo. Ce n'est pas une blague au bongo, ça c'est un siko. Te eza blague te. Na bondeli yo fanda. Gana ya na sa. Moi, tu as manqué des choses à faire. Je sais que tu as beaucoup de choses à Homme faire. d'affaires, En tout cas, papa, papa, bozo ke kotala homme d'affaires. Papa, s'il vous plaît, prenez place. Vous respectez un thé. Te na respecter. Vous respectez un thé. Te tosala na posa toloba makambo oyo. Peut-être après sauver pe yo. Lelo, Dans le lelo. on a dit que bakangi mutuka. Tino so là on a dit que au OPJ. C'est pour moi ngam na risque en personne pour que na récupérer mutuka. Ok, merci beaucoup, papa. Non, Mais permis, s'il vous plaît. On qu'on m'a permis. S'il vous plaît, papa, fanda. Lelo nde lelo. To utiliser ka langage wana. wana. Est-ce que makamoto sola ngoto za hotel? Yebisa ngamba mo parce que je suis énervé. Kaso za énervé, kas avec beaucoup de respect avec Au respecter un thé. Non non, je sais. Parce Je sais qu'elle a respecté au thé. Mais est-ce qu'on peut permettre quand même au fanda? na permettre le bande na thé. T'es non hotel maboto sola ndé. Madame, tu me connais? Ah, Non. Dans un bureau ensemble, ça là c'est bientôt la ère, faut na libérer mon ça. Na libérer bureau. Mais je suis venu vite pour ma maman et pour ma maman en tout cas. Mais papa, on a lobby au fanda tout ça. Prenez place. Merci beaucoup. Je m'excuse d'abord par rapport à ça. Maman na bengela kio, yango eza yango te. Na bengela makambo peut-être au sepela nango te. Mais ndeko koto pe asa na moi mituna ba question. Oyo esengeli ya mituna mais senga eka yo. Yango tomona ki moyen muso osala te. Siko makambo ngo senga ngai, senga ako ayibinda kunanga te. Awa ça va te parler. Allez, ah mais man, Naza na ta oya nda kuna uti. que les gens me voient, que tous les gens me voient. Oh, linga ki kuma boy. Attends, Zela. tu vas voir Rachidi. Ngai koma boy. Mutu kana ça. Otunanga. Mutu kana ça. Ngana ino. ko bandela selo kwa natia. Ko pousser ngati na koma na ba niveau yo na ngai na koma te. Madame, Avec tout le respect que je vous dois Rachidi. madame. Nazo respecter ta que moi si. Nazo respecter. Il me demande mutuka nanga. Je gire devant Dieu. Je peux faire moi ça mon bol ma bien. Il me connaît très bien. Quand je dit comment respecter les gens. Na dit comment na zuma balo. Celui-là a faire augmenter voix les bosso na okam. Tellement oyebi ndengo zwanga yango wana okomisika tina ba niveau oyimilienga. Tina propre vie nanga propre foyer nanga. C'est toi Rachidi. Tu n'as même pas honte toi. Moi j'étais humilié. Oui. Mais mon frère, c'est quand même ton Moi, boss, je t'ai quand humilié en même. toi. Moi, respect. Moi j'étais humilié en madame, toi. Et s'il vous plaît. Lokoana. J'étais humilié en Je m'en toi. fous de ça. Kellen. Oublie-moi. Pete osukana lelo. Papa, s'il vous plaît. Asa quand même boss na yo. Je sais que Asali Bakambo est un malade. Est-ce que vous c'est quand même les Kambans? Peut-être à comprendre. Et tout quoi, c'est quand même les Kambans. Ça va, merci maman. Mais c'est Rachidi. Juste nazana de mituna unga inatuna. Relation ni bozana mona musika.
Kerlin. Kerlin, tu joues avec moi? Kerlin. Donc, na beli liboma yoku to sala okumba ngai na sula na yote. T'as pas pour que je na sanaye. Moi sur yanga. Joli. Madame, ah, ok, merci beaucoup. Madame. Oyo a chauffeur na ngai. Yem takumba nga sala ba consignation parce que moi je travaille dans le ministère de santé publique. Ok. Na sala un programme national de prévention des accidents. Ok. Na voyage trop. Quand ba moment ba accident sala maka na ba Congo na ba province na bola toujours na ye. A autres problème ya hémorroïde pardon. Nathalie que fika na j'ai dépensé l'argent. Na PC bon pour quelques exorcismes médicaux ba opérer parce que hémorroïde de terme. Ba opérer ba PC repos à 2 mois. Nathalie que 2 mois passe et l'équipe déjà to côté 3e mois. Na lukina contacté na ba si réellement a commis déjà bien. So ils ont bien été comme ça na tourner à répondre à ce qui possibilité na rôle ka chauffeur mususu a no travail na. Na joindre été. Son téléphone était éteint. Parce que si je me rappelle, moi si né à Canada pour réclamer salaire. Ok. Pour na vu que ba PC ordonnance na dépenser bon. Na pesa moi si na mbongo. Même na ba moi au travail na ngate, mais je le paye. Au dévancé. Na dépenser. Parce que tant que travail na est bien. Travail na bien puisque a betela mo baka mo boye. Faut na le bon na fait parce que a une faire ngai. Ce qui le moment bala so bala moi si na ye. C'est mon propre argent que j'ai sorti dans mon poche na PC que so ma bala moi si na. Yango je peux profiter nango. Vous na maman. Na mokili so bi ozo mo travail na ko ma ndeko na yo. Ya buzo pesa na leçon. Je vous dis que sa femme est venue chez moi. Pesa mbongo à partir wana ndé na kozwa madame na nganda benga moi si na ye. Ndé na ko joindre ye. Wana de suka. Moi si na aye na PC mbongo parce que abaye que banini ba partenaire si la quitté il faut na ba sambongo na PC. À partir on a ko ndé azoya ça dépend na boye. Na so sushunete. C'est-à-dire que ba course quand même madame ko ko ça moi course na wenze a combien tout consort. Lelo subitement na za musala ndé na ko coup fil téléphone na bino benga ke bakanye devant la police concernant ma permis. Papa Kasalobi abimana mwasi na yote. Maman, azo penser. Comment so wangania? Donc c'est là. Non, attends d'abord maman, monsieur Rachid. Attends. Quel vous avez un potangai. Quel donc je le sais. Nabi. Maman. Papa s'il vous plaît. Fais gaffe monsieur s'il vous plaît. Je te donne du respect, il faut me respecter aussi. S'il vous plaît. Comment il va? Quel S'il vous plaît. Attends. Papa, madame, c'est non, toi mais maman comme na malembe. Toi mais maman comme na malembe. Tu te trompes? Papa, s'il vous plaît. Papa nanga to me maman na mate. Tozonga ndenge nini ya aza makambo tuna yo atuna yo démontrer biso si réellement obima na moi si. Donc c'est que bon ça les complot na bino ya to sali complot biso ces émission na biso. Ce qui muta ça problème na e ayaka awa pour que a relater biso to benga pe concerné aye to lobby to sungi. Mais ya lobi atika ngapena loba. Tika ngana loba. Papa plutôt c'est calme. Toza dia na kati émission. Ato bimi ndambo yo lobi a déjà et kalango kala ba réseaux sociaux. C'est mieux to sil sango obima innocent. Omonio. Na saku na temps na posa ku tunayo. So famille luki yote. Mais c'est Rachid. Omonio aussi ça y a na pour atana kana moi mbongo na o bala moi sinayo. Na mbongo na o se faire traiter. Ok. Tu le payeras cher. Mbongo yo pesa kanga. Nabi tu le payeras cher. Yangwana na buzo ba o milenga devant tout. Ok, j'ai vite compris. C'est que mbongo yo to edenga. Yangwana zo ko puta to monnaie de singe to bi mana mo sanga a to 5 000 €. C'est ça. Donc il y a ma belle sona ibaka. Kale. Mais le kena ça mais c'est Rachid. Kale. Yo zo numéro ya moi sinanga. Na bengue 3 fois. Non, attends. Donc bon numéro ya moi sinanga bo stolola.
nde naza boye naza mwasi na ngai na ndako natiki mwasi na ngai nakende kolanda mwasi ya chauffeur ngai Chidika Embe. Avant-hier, bino na mwasi na ngai Jolie. Bokutana na pelistore te. N'importe quoi. Yo lataki veste ya rôle na pantalon noir te. J'ai des photos. Nyonso bosolola. Si yo zoyebisa mwasi na nga, zemo ya zanango ya 1 mois. Alongola yango. Nokite etalié. Madame, ce non kita. Papa, s'il vous plaît, papa. Monsieur Rachidi, nalingi na eba. Est-ce vrai que au tie mwasi nezemi? D'abord, au comment madame mwasi au tie mwasi nezemi? Est-ce vrai? Parce qu'il y a le gars en bas preuve. Akola ça prépare. Akola ça ngango. Pas akola tsango. Et ça un problème papa, on peut ça on abi au téléphone à moi madame. Ce qui maman aya kotana akotana lingi preuve pena solo avant de fungola téléphone. Madame akota. Papa, ce qui est ça qui au sala ki yango, au lobika ki au sala ki yango. Au s'excuser kaka, makambo etiliolé yango wangana. Et ça nango bien te. Jolie. Bonjour madame. Jolie. Bonjour maman Nini. Jolie. Donc c'est que bosali ba jeune bino po bolinga bo emilenga. Donc ko benga na pesa mbongo po osunga mbala. C'est ça pour o saka ba jeune yo wana seli nanga. Non tuna ba caméra boye eza nini? Ponga boye bisina ke boza na nini na police. Jolie. Kerle mais nous sommes salati eza nini? OK. Merci. Vérité boye bana. Ni vérité nini na tout vérité nini? Maman Maman, pardon. Maman, pardon. Vérité nini nan ka? Ya pardon. Papa. Ça c'est tout vérité nini? On me met na caméra boye. Vérité nini maman? Mbeka cité maman. Sona OK ba Jolie. Na peso no mbo. Maman, omoni eza via mutu abo salo eza via mutu. Eza via mutu bozo ko exposer na caméra boye nini na bongo te. Na bon eza nini yaya? Je suis désolé. Eza nini na ba caméra boye mo ndo filmer batu. Maman eso ko fanda. Lelo ofutinga bo. Meli kama ngolo na ya te eza nini do be na ko te nanga. Te ko kete. Na onu sunga ile mwasi na sala pona yo. Na onu sunga na mwasi na sala. Yo ndo pesa. Sala kama ngala ya batela ba caméra parce que solution na pesa na ba caméra bo filmer bato eza ndeni. Mama yako. Panda. Na panda pemea mbali. Panda pemea mbali. Na oye ba pete nani nde mbali no awa panda. Panda na fandisio. Na epo na so yeba ti patron so chauffeur. Yo ndo mtu ngopesa so explique. Mama ngape na yebi likambo benge ngate. Ngape na za sirpi na koti ana ba caméra bo na yebi te so ezani mo benge ngai mama. Ne soto na benga ko na pesa mbona miso mwasi na ngai. O pesa na miso mwasi siko sali nini? Net makambo ane sali nini ya? Kerle, nini problème nini ya? Bolo sali ngai. Kele so koti na. Mais quel no problème? Papa makambo ezate s'il vous plaît. Mama. Makambo boma ezate obi ke wa ezala émission. Malobo so bimisa ne ko kanga yo so problème lobby. Kerle problème nini memeli ngawa? Problème nini Kerle? Na bekisi yo komeka koganjila ngati. Umone kupatia. Unakosa mama de sandia. Bon et ça pour la première fois la vie no la tiro la cicatrice. Ya nini yo bimi na ndaku toza bien. Mais te pour na to wana lukango une semaine yango. Obusula na mapani. Jolie obombelanga. Jolie zemo yo zana. Eza yo. Eza te nani? Mama ya. Il a dit pardon. Na koso la toi nini? Eza semi na yo papa. Na pandeli pour la seconde fois. C'est mon salon de poser. Eza semi no Kerle. Ko ngolo na semi na papa. Eza semi na yo. Jolie na yo kinyo surtout. Obusula. Rachidi. Nanan. Na tipo za pembe na yo. Mobali na yo ngati. Longola nga. Mobali. Ce tient ebisa bolongola semi wa. Ya emo. Nyo surtout. Na semaine passée, ndenge mokende kokuta na pelu store. Madame. Ndenge ya ataki yoko singa na ndako. Ndenge be prêt pour pesa. OK, ko sala na chat. Nzoka te kokuta na ye.
Kasi eza bile wana mwasi. Kerle, ozokotela nga makambo mpona nini? Nga nayebi, nga otindanga estili. Madame. Likambo nini olingo bimisa a papa? C'est le numéro de privé qui reçoit moi, dit on t'a dit quoi ça va quitter. Nga eza numéro na te, nga eza numéro na yo. Laisse un numéro. Téléphone ngam na osimba. Téléphone ni madame ni yo osimba téléphone. Papa pesa nga na téléphone. Ya na lobi yo openda yo ndimo sala na yango. Oh no ko ndimo sala na yango Kerle. De la malembe, pardon. Pesa nga na téléphone, pardon. Muta osa téléphone te. Ngamone na te papa pardon. Namona kata ba respecter ngate. Te na zo respecter yo papa. Mais na minute yo lobi oyebite, ya lobi ayebite. Donc ngambe siko fona so téléphone wana, namona mambo eza awa, namona ba video eza awa. Ndeto oyeba mama avant nga na fungola téléphone, est-ce que makambo bali na zo loba? Ya solo penda. Oyeba ina papa ata mukolo moko te. Mama, nga yebi aza patron mobali na nga. Nde tuki wana nde na yebele. Me makambo oloba mobali na nga mobali na nga Kerle. Nga na triste moi c'est que moi nga na pesa ki $150. Or je lui paye $250. Na pesi na lukina bomba Papa Rachidi, les frères Rachidi, est-ce vrai que yo obimanga na mwasi oto? Maman. Kerle. Papa longolela nga code. Che papa toma ya kota parce que am junior so wanga. Natikala kosala acte. Papa longolela nga code opesa ngai. Natikala kosala opposer acte wana te jusqu'aujourd'hui. Kerle. Menga na mona photo na yo na yeti. Mama ko supprimer. Photo ngweza wapi? Pardon. Nakoma mutu. Tena mona na. Mais on a cité que tu ndele ki photo. Nakoma mutu lelo. Madame s'il vous plaît. Na mona ba photo. Ba voice eza. Tout ça na micro vraiment ça bino solité. C'est bien que le quoi bo exposer nga devant les Ba exposer te. Ina mona nga. Et puis misko na boss. Ba exposer. Ba photo ti. Conversation bébé soki mo soki nini yango. Moi sinanga. Siko ezaka lokuta. Mama, oyo peka ezaka lokuta poto yo bwena biso ko tiango na ba video ba sabino pona ko éviter ba scandale. Nazo mona ba voice So bino bozo ba bino bale ba boss sa mbali ko. Siko likama papa to bakota. Madame c'est bon. Est-ce que ba ko katana ba caméra to kata ba caméra. Bonjour. Papa Thomas, s'il vous plaît. Panda. Nazwa kit. Madame Kasengi, s'il vous plaît. Bino bolobi boza mwasi na mobali te. Yo lobi oyebi ete boza juste na relation ya madame lui ya chauffeur, patron ya mobali na yo. Pardon. S'il vous plaît. Mama, omunina mwasi. Toko bena na pembeni to sololi. To sololi, toko bena pembeni na ba caméra boye mabeki to te. Monsieur Rachidi Olobini. Na jino na fengo na liboye. Tokata na ba caméra te me console. Quoi, tokutani biso ensemble te me ka traiter problème. OK, d'accord, problème ça na ngote. Et ça na ngope lo moi problème te. Nga na représenter bino serviteur de Dieu, l'homme de Dieu parce que chaîne Boyaki on est comme mettre de la chaîne chrétienne. Donc, ce moni au-delà, il y a biso, ton comité, le Seigneur aide, il y a serviteur de Dieu, parce qu'il y a certaines choses qu'il faut retraiter, on a conseil. Mais conseil, comme ça, ensemble, comment ça va bien. Papa Thomas, je pense que aux ala qui derrière la caméra, au moins, quand même, ma cambo, il est kanya bandeko, ou à sa chauffeur, il y a yé, madame Neye. Il y a comme une zemi, mais il y a eu qu'on retrouve en haut, on a qu'on éviter. Kotia ba voice boye kozala vraiment soki bango bandimi ndenge na voice na na tie ba conversation ndenge papa zo loba na ya longo na zeli ya lobize meza ya papa teza ya mobali na ye mobala bala ye déjà je crois bakomi na moi atikela biloko ndambo patron pa lobi ye mutape sambongo ngo. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, bayebi, ça va moi s'emballer, bayebi makam. Tant que serviteur de Dieu pour le bail. Tout ça a besoin de vérité pour que on ne soit pas à la libérer.
Merci beaucoup. Mais en vérité, tout le monde sait que il faut que tu aies un conseil. Kaiba wanga nit. Et que vous avez des personnes qui Ah. nazalaki tike okota na ngai nazomona ozoyokisa papa voice Photo, non là c'est ba photo na bango mibale. dani eloko moko réaction na ye yango mpe atiraki attention ayebi so okata bakamera tosolola te Ok. ekomi lokola nini En coulisses. en coulisse coulage ndenge ezalaka so akangi moto esenga yaka pembeni tosolola ava tokende na kati ya susia donc pourquoi dire l'isolé c'est déjà dans le plateau c'est la raison c'est sûr pour nous parler pour nous savoir quoi ça dépend de bail ce qui peut ça qui est débat c'est simple pour avouer vérité parce que il faut avouer les appels par rapport à les médias. Merci, moi, ça, Nzambe. On présenté maintenant un esquisse pour amener la qui monter. Et loko esami oyo esami te na volonté na ngai. Na bala mwasi na ndako Laetitia. Ça fait 4 ans au bota. Souvent la femme m'accuse toujours que ngane na bota. Or tant que doit ça d'examen. Va trouver biso que biso se va bien. Mais le mal en est que par rapport à des résultats après ça qui bah il s'en a que bah c'est pas même là bah c'est pas même là faire donc ko produit était faux na souvent on exagère traiter c'est na bandika pour les bois qui se met les cas ebele tikaka na moi c'est na qui mes à la télé on te vend te to revendre tu me menu mo ba to vendre bien fait que famille bazolo ba bande ko bazolo ba ya moi otala ke kana ngai otala vite ozana ngo peut-être que na boka mabota na moi inshallah par insistance le temps moi ça qui courait pas tokutana na bureau tokutana na ndako te tokutana na bureau on doit poser ka ba question d'attrape nde ba vivana mbali na asa mbali na des fois tamusa bimisa ba mbongo te tamusa moi akoza tamusa sengie ndeza la motion so ko senga mbali na même mbala a satisfaire ke o kana za le bato tamboli mingi tu ba voir tout te ba kongo central to na mona ko moyen le plus facile on a ko pénétrer na kana iba si réellement apena pesa pe basé dina mikaki donc eloko moyen aider na salango na futa ke mbongo la vente ya salaire mbali na ye teme pesa ke moi vertige tena masanga na pesa ki nde tukai to koisa na fi bon et ça peut ils n'ont pas tenté ba moi ba ça ba zemi une semaine 2 semaines tellement ba débele qui trop nde na confesse na tena tasu na moi na ndako na makambo ekomike na sino e magana sente moi ça chauffeur na et ça sonne on a banda roboya ba débat na tuna ke ba question est-ce que ba poste solara aussi mango a répondre que nyonso na tema nyonso to solara na efasango na c'est la message éphémère donc ce de solip après 24 heures message to kenda mais na surpris et au moins que c'est comme si na monde ça piège au joli au salinga joli je regrette non regretter ma carte C'est Rachidi s'il vous plaît. Moi c'est à mon tour pénétrer ndenge. Rachidi Zayokio, parce que c'est simple et les autres problèmes faciles à missionner. N'engue jamais débani avec yana ope. Lié à ça là yo piège les monstres de ceux qui nous ça le piège. Mais Azana a raison face à le piège parce que l'office à ça moi c'est Marie au corrompre et au travail mon gars mais parce que basi hata kama wewe tena sababu c'est facile au manipuler les bossons là ngate mais so ya mone ba voice ne pas ça manipuler la mbongo te papa c'est à cause de cela de Ozaki
presque gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au plus 43 681 84 11 84 09 plus 43 681 84 84 67 63. Presque gratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne. Nazuela et pas Mpane. Papa, sois fort. Regarde les avis. Toujours vivre comme ma prévu. Et dans la nécessité pour attendre la moto na boloko à chaque fois attendre la azoba et nous avocat na kati ya saba kwa mais la surprise mais nous voyons que au maïs zaka ça perche ne moko abandai kubate il kolobaka c'est récupérer la position faiblesse qui est pour la momo nae permettre ça ngala oui sur courage vous allez la posa oui permettre policier papier bazali na posa c'est Olingo loba loba kasi papa tu m'as permettre ya loba papa pardon papa s'il vous plaît tikaye na tikaye Mama nangimbisa. Ngimete kumabono. idée zaleni ndoko mna zemo ngo sa sekondeni ngo pese zemi ya yete mwana ya yete elingeza bon ngeza qui va bon bref ezala kite c'est dinera ta ndeko si abani bele omona na kati ya famille mwana de zoko la bela aka solution mona na Ce que je peux dire, tu vois cette fille, ça fait mal vraiment. Parce que, il va dans le comme il y a classe, on peut se avec le foot. On divisé par des, il s'appelle. Je me bats, les Européens, vie qu'on continue à tirer. Maman, pardon. Quelque chose on a qui université. papa limbisa ye kaka C'est comme moi, non, ça ne ye abota s'il te plaît. mambo longo azemi eza ta bota mama fanda na papa limbisa mama madame na yo asime nayebi ke après awa nayebi te papa Thomas komeka osola na patron papa nga na osenga na yo vraiment olimbisa madame na yo mama napesi yo ka félicitation place oboyo longola zemi nde yango napesi yo félicitation mais art osali ya bien te papa tika kooblige ya longola zemi oyebi bien mwasi atobota te 4 assumer ma responsabilité azemi na yo Berlin. Non, c'est un limbisanga, na miso ya mosala ya Nzambe. Nde tout le monde ba akala bisiko. Nayebi ke nasali mabe. Kanisanga ta bola mona sala ke. Bola mo ya mose misi mose. Je pense que ça c'est vraiment facile. Pardonner, ce n'est pas oublier. papa doite napesa ye C'est sûr que c'est.
Zo téléphone. osenga soki moyen ezali esenga na dédommageur je le ferai. Ah Non, papa, j'en ai pas papa. besoin. Okuma su aliaye papa. aboko nasengi wana nasengi mopuke mwasi nanga ndako mona ayeba makambo Pour dédommager les sources, parce que nous va peser esprit, botia na se, azwa mwasi na ye, a finaliser makambo bala ye ba boko la zemi, yo comme sous na mambo, o nervé était. Eh papa. Ça va, maman. Je suis chrétien. Et le baki. La route dans un fardeau, il y a mon tout le monde pour éviter mon thème. Je le pardonne, sincèrement, au nom de Christ. Et la fille aussi, les gars. Mais sache-le très bien, moi avec toi, c'est fini ici. Rachidi, oublie-moi dans ta fille. Bossa na kasaka le quoi de nous tikala pour yeba na mutu moko te na fille na yo erlendaki. Et je partage peut-être il y a le province où il y a ça. Qui n'a pas de province au Canada. Oui, madame. Voilà, je pense que c'est très compliqué. Tu aurais pu forcer papa n'a sauté à Senga pardon. On était papa Thomas Tchaimo. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tu aurais pu forcer papa T à pardonner moi si n'a fait tout de suite. Ça veut dire ça un problème à patron a été. En tout cas pour la madame Naé, il ne sait pas encore. Il paie ou il ne paie pas. Pardonner parce que Tobo Sanate, l'icône en osé mesa. Est-ce que moi ça limbisi, à otala moi la ana nenga zobota mana libumu, super olimbisana et de prendre canaille et voilà, merci beaucoup. Faut expliquer ça nous apaiser. En tout cas, merci beaucoup monsieur Rachidi. En tout cas, merci beaucoup et merci beaucoup à papa, merci aussi madame, merci. Mais prochainement, il faut être fidèle, hein? Il faut rester fidèle à ton mari, quel que soit. Lelo, hein? Siko, il faut être fidèle. Na mobali na yo. Mbongo, yarana soukate. Ata papa Thomas traité basi bon, mais il y a des femmes oyo ba résister à liboso mbongo. C'est pas donné à toutes les femmes. Sous ça ça nango pona mbongo, tu me soupezara plaisir. Envoûtement. Kindumba pité sa katina. C'est très compliqué makabo za katabasi. Et on a moni soro lekili boso boya yena sima. Oyena sima ya ke na go, c'est très difficile à comprendre la femme, le femme plutôt. Merci. Voilà, ce qui Christ a zongité avec cette tension, to suksanon awa. Ce Christ a zongité ngala bino to kutani mbala sima. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu personne sur Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunion sur amité ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na baza na place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'est un bon mot, Ezali, Moula, moi, abandé pour ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambongo na yo totongi la bana nesika nzamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tia maboko to continuer un photo bandi et que les rapides nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen.
presque gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne.